Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyan simba mbogartala Obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wanda ezali la sawa comment nango Irebu ozana selembao ozana bumbu ozana makala ozana changu okopona ozika transport moko transport ya Victoire Gambela na lobi bien Victoire Gambela référence à Bongolo so ko yiwa na Bongolo ba mbala mako okoti otuni avenue Irebu za wapi bala kisu avenue Irebu numéro A37 wana okuta flat hotel Bidor ozana page Facebook page Facebook WhatsApp Viber Zander nini tina Zander tina Google Bidor TV na boutique Bidor na chaîne banini eza na YouTube ezali Marie Siaka boy oh aza gérante na biso aza gérant na biso numéro na biso ya téléphone ezali jamais ekozanga numéro ya téléphone ezali 243 84 23 486 soko bengi biso kozwa biso na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali bandila mosusu soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali Bonsoir, bonjour. Dans mon occasion à Kolanda émission à Maman Bijou na mkola lelo ngande kola bilo ya mosi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na yeka apona ko profiter na Noël bomona kingate na yepona ko profiter ko pesa batu ba joyeux Noël et puis pour la ko profiter ko pesa batu ba meilleur V parce que année elingi esi la lelo toza les 30 le bitam sou Maman Bijou ozwa tenter en ça la vidéo et on a le non avant année si là nambika conseil la babonné nanga moi vidéo moko ya mukie pour na ko souhaiter bango ba meilleur V et puis ko pesa bango moi conseil moko ya mukie pour na zanga raté chaque année na fin de l'année ko pesa conseil ko solo la na babonné nanga ko solo la batunyo soto balandanga pour na ko yebisa bango ke to me ko sala ba bilan ya ba vie na biso ko me kotala année o euti ko leka ki ndenge nini année o ekokota ekokotelanga ndenge nini lelo Maman Bijou d'or d'ailleurs vraiment ko loba to sala ba bilan te parce que mutunyo soto ozana besoin ta mususu oh yeba so Maman Bijou d'or aloba nini pour na ko sala ba bilan eza déjà na kati ya Bidor TV
oye ba eloko nini mama Bijou d'or alobaka na lobaka ane vraiment soki elingesi là il faut mutu to vanda to kumisi nzambe et puis to sali non ba bila ya ba vie na biso ane o esili oyo ezalaki ndenge nini pona nga ba échec ezalaki nde wapi et puis nini lisusu makambo nini ya mabe o nga na salaki makambo nini ya malamu nga na salaki ba dépense na nga est-ce que ezalaki contrôler nyonso to na il faut ko sala yango to sepelaka ane esili oui merci Seigneur batumi balobaka ki ane esili ezaki ane mabe ane oyo koya toyebi te soki ane yango ekoya ndenge nini nyonso tu totikaka kaka na maboko ya Nzambe 2022 ezalaki ane moko batu mingi basepelaki batu mingi pe basepelaki te mokili etambolaka kaka bongo donc mpona nga mama Bijou d'or na kolobaki 2022 en tout cas Nzambe merci parce que eloko elekaka ezali bonne santé eloko elekaka eza bonne santé Nzambe apesaki nga bonne santé apesaki nga makasi apesaki bana na nga makasi abateli bana na nga ane ezosilela biso malamu epuis tokokota 2023 malamu na kombo na Yesu siko ane oyo ya 2022 nde yango na siko nde kotika ya 2023 il faut siko yango nde kotika yango na maboko ya Nzambe parce que 2022 toyebi biso nyonso tu ba ndenge nini elekaki na mabe nango na malamu nango soki Nzambe akomisi yo na fin de l'année il faut toujours kopesa ye merci parce que eloko eleki santé eza te eloko eleki vie eza te oyo nyonso to ezalaki mpona biso ezalaki lokola baéchec tomeka kokorige yango na 2023 donc c'est ça mama Bijou d'or akoki koloba na bino yango wana tosala nanu babilan ya bavi na biso koyeba ndeni totambwisaki vi na biso na ane oyo ezosila 2023 ezala ane moko ya super pour la moutonio surtout année à ba bonne santé mama Bijou d'or a souhaité bino ba bonne santé donc ba o baluka ko bala babala ba o baluka bana bazwa ba o baluka misala bazwa donc Nzambe vraiment apambola mutu na mutu na place na ye na eloko nini oyo azanango bosenga donc joyeux Noël langa ba meilleur ve nanga na opesa ngo na ba famille nanga na opesa ngo na famille mosi batu nyonso tu ba mosi tu esika bozali ba meilleur ve na bino yangoyo na opesa ngo na ba minanga nyonso tu esika bozali mutu nyonso tu ayebi mama Bijou ezala na France ezala na Afrique ezala na Belgique ezala na Allemagne ezala na Suisse partout mokili mobimba donc ba joyeux ba bonne année na bino ba bonne année lisusu ba meilleur ve lisusu na ba bonne nanga batu nyonso to bopesa nga confiance o bo s'abonner na Bidor TV mama Bijou zo pesa bino ba meilleur ve mutu nyonso to alingaka nga meilleur ve na ye mutu po batu pe o bolingaka nga te mama Bijou na zo pesa bino ba meilleur ve mama Bijou conseil na lingaka na pesa bino mukie pona video ko kende mulai te conseil na ngeza likaka to mekala nkoyoka ndeko moko parce que nakomi kolinga kotia babiloko batu mingi to mona YouTube aboyaka ndeko na biso moko asololi kitoko video yango ezabi to meka koyoka yango et puis mama Bijou na kolingana ngwa ko sembola mwa muke makambo nini ndeko na biso alobi to yoka mwa ensemble c'est ça. Oui. Awa tokangina no awa to sali moi stop je sais pas ce qui volume yokani bien pasteur na biso asololi penza kitoko kombo na ye na ebite mais nakutana ki na okanga alobi pourquoi pas na me kopesa moi babone na nga moi conseil muki na likambo yo pasteur na biso alobi parce que ezande yango ane ezande mutu ya kolakisaka mutu nyonso tu position ya vie na yo te kopusaka mutu nyonso tu pembeni na yo te de
donc eza vraiment capital. Donc kopusaka mutu nyonso tu pembeni na yo te, kolakisaka mutu nyonso tu position ya vie na yo te. Mutu nyonso tu ya mokili oyo apusaka batu na vie na ye. Batu nyonso tu tozalaka kaka na ba échec. To pusaka batu na vie na biso te, to pesaka pe mutu nyonso tu position ya vie na yo te. Et puis lisusu nini ami nyonso tu azalaka ami ya ndaku te, ezala ba ami mususu bazalaka ami ya téléphone, to tikalika ami ya téléphone. Ezala ba ami mususu il faut kozalaka neka ami ya balabala. To kutalaka na nzela alo. Ezala mutu mususu, ezala ami mususu kuko pousse ye na ndaku soko yebi état d'âme na ye malamu. Mais mutu nyonso tu azali ya kopoussa na pembeni na yo te, mutu nyonso tu azali te, il faut kopesa mutu nyonso tu position na yo. Eza malamu te. Donc continue. C'est quoi ça? Ami père téléphone azalaka. Ok. Ami a katsanda coupé. Azalaka. Ça veut dire tout le monde a côté à l'intimité à monde. Et voilà raison à battre la recherche très bien. Tala, ndoki a bon magamoto soit à comprendre final. Kola qui sera battu sa vie de position finale. Battu souvent mon a compliqué. C'est ça, battu tout vraiment ba mon a compliqué et ko battre la yo longtemps. C'est ça. Ezala batu mingi so bazomona o compliqué et battre la rabiso. Batu faut ba mona ka yo compliqué, batu faut ba mona ka yo ba position na yo te. Tantôt ba moni bijou a seki, tantôt ba moni bijou kanda, tantôt ba moni bijou azaka gentil, tantôt ba moni bijou azaka méchante. Et ça la ramalamu par rapport mutu ayeba kaka ba ayeba yo ke mutu oyo atala beti mbata otika na ye, mutu atala lobi na ye maba otika na ye, batu ba ba position na yo. Mutu aso asali bo, mutu aso asali bo, mutu aso azongisi bo, mutu azala kabwe. Et ça la malamu te. Il faut que tu aies un mot position na otazaka ndeni yo moko azaka gentil moko azaka gentil te moko unzika zala na mbongo moko ndika zala na mbongo te moko bazala kana ba moko en tout cas daka malamu mutu kolinga te batu nyonso tu ba position na yo eza malamu te bolanda makambo to tiaka na ba internet te makambo to tiaka na ba internet yango la pesa ba position na biso te. Mingi tozo ba makambo to na ba internet parce que toza ba commerçante. So na zu makambo na tia na internet te. Na ozo ba appel te. Batu ba robenga ngate. Yango tika na zo maison de passage na biso na étaler yango na internet. Mutu nyonso to amona mutu nyonso to azwa numéro pour mutu aza na facilité ya kobenga nga. Mais yango ana teke soki mama bijou asali boye nde ayebisi bino position na ye. Mutu il faut pas kolakisaka batu position na yo. Position na yo ezala toujours compliqué et ko aider et ko sunga. Position mutu ko tika rango mutu so tout ayi ba position na position ezala ko la point faible. Eza pe na batu mingi ko lingrate ko lakisaka ba point faible na yo e pa ya batu. Ata o liaka te yebisaka batu o liaka. Ata o ozalaka nango te yebisaka batu ozalaka nango. Ndenge moko peza batu mususu ata ozalaka nango yebisaka pe batu ke nazalaka nanga nango te. Donc c'est ça, vraiment na éviter ce besoin comprendre la position ya mutu, il faut pas que la kisako batu nyo surtout ba yeba la position na yo, se batu surtout ba yebi position na yo ezala malamu te. OK? Comprendre via mutu facilement. Que mutu atala sele mabe, en limbisa nenga. C'est ça. Ko pesa batu nyo so position na yo. Ko poussa pe batu nyo so pembe na. OK. Ami nyo so zaka mi anda kote, ami ya kwa zalaka. Ami pe à téléphone azalaka. Ami a katsanda coupé. Azalaka. Ça veut dire tout le monde a côté à l'intimité à monde. Amen. Et voilà raison à battre la recherche très bien. Tala, ndoki a bon magamoto so à comprendre final. OK. Toyoki biso surtout balobi pasteur na biso alobi ndoki a bon magamutu so ki ayebi position ya vie na yo.
bato malamu to lo barake bato bato malamu ba umela te bato malamu ba kufara parce que bato malamu ba pesa position na bango mutu aza pesa déjà position na ye oyebi déjà ba point faible na ye oyebi makambo nyonso to yebi vraiment position na ye donc eza facile pour na mutu asala yo mabe donc yango na malamu donc ko pesa position te ndenge bato malamu bakufaka avant yo salaka kaka ke oui malamu ngo bon tozala na ba limite naza na malamu nayebi natambolaka na nga na kobanga nzambe makambo nzambe alingaka te nga nasalaka na ngango te donc il s'agit ya kokaba na kokaba il s'agit pe soki eza te na vandi il s'agit ozotamona ba limite na finga na nga mutu te na tonga na nga mutu te na linga na nga place ba matongi te oza na ba limite na yo oza na o bien mais position na yo nde batu bayeba te omona okoumela par rapport donc position batu bayebi ki surtout lundi mama bijou place to rozwaye place surtout lundi to rozwaye to sala ye mabe mais ce batu boyebi na position na ngata zala wapi to mona ke wapi position des ala wapi to mona wapi tamsu bozo zelanga benga na liki na ngabo tamsu bolobi ke akoya aye na yete ozomona te ke tamsu bonde ko zelanga place po bosala nga mabe na ye na ngate moni te ke jour wana nani nzamba épargnenga no bozo e ba position mutu te position na epenze ezala ndeni yango na mama bijou d'or alingi aloba na bino avant fin de l'année position na biso tolakisa yango na bato nyonso te bomba position na yo mama bijou alobi mpe makambo nyonso bomonaka na ba internet ezala ba position na biso te eza tozosala ba commerce yango toza na choix te mais position ya mama bijou bato bayebaka te ndeko oyo ozotala nga azwa mpenza mayele kolakisa position na epa ya bato nyonso te et puis ami nyonso tu aza ami ya kopusa pembeni na yo te biso topusa pe ba ami ba pembeni ya biso tozwa ba échec eza na ami mosusu apusa na pembeni na yo aye na mission aye pona ayeba ndenge nini oliaka ndenge nini olalaka ndenge nini osukola ndaku na yo ndenge nini soki asayebi nyonso to mona nini asali nini abendani eza na ba ami mosusu opusa ye pembeni na yo ami wana amoni ta mosusu évolution ya moninga na ye bandi ko nzamba bandi ko pambola ye omona ami ayoki mabe ami akimi donc yango wana se mie kupusa mutu pembeni te eza susu na ba ami mususu okopusa ye pembeni na yo na musika azalaki kobanga yo na musika bande ko donc yo na ba fenêtre na musika bande ko tala waouh mwana moso azaka bien mwana moso azalaka mais une fois opusiye pembeni na yo abandi komona e asekaka boye tanga seki na moni eloko boye azaka na buto mona mutu oya sali bo somo na yo esilie mais tango opusaki pembeni te tango tikaki musika bande ko banga yo tango tikaki musika donc akokai ko manquer ote parce que azalaki musika tango yo poussé ka pembeni opesi effet vert a manquer akomi ko manquer parce que opusaki pembeni bokomi ko beta masolo bokomi ko beta la ba maboko respect bande ko pesa na musika esili mama ya biso bande ko pesa ma conseil tant nazaki mwana mukia bi mama bijou mwana moso ya tala ko na musika banga kayo ko pousser pembeni terre ko kanga kayo suki donc ma mère azaki na vraiment na raison donc ko pousser abatu surtout pembeni te za mutu mususu kaza musika zo a sentir chaleur mais tant on pousser la pembeni na monike chaleur wana eza lisusu te amoni malili donc to pousser abatu surtout pembeni na biso te parce que toza na ba risque mutu pona sala o mabe mingi soka pousser ni pembeni na yo azana facilité o sala yo mabe parce que pousser ni pembeni na yo eza abatu mususu bazaka na ba camarades bakota tina ba chambre eza abatu mususu bazaka na ba camarades bakota tina ba cuisine biso tout ozangi na ba camarades bola lesika moko bozo sala bo mama bijunga na zala na ba camarades mais ba camarades nga mingi bazala toujours misika surtout ozana problème to kutani mais to zala misika aminyo surtout azateke il faut ko solo na téléphone eza na ba problème mususu ya kaneti ngana loba c'est mieux kozala na problème a mutu te neti na zabona na problème a mutu te une fois ka na zana copie na yo une fois ka na yo kilikambu moko ifaina sala ngo na yo na luka yo na benga yo na sola na yo une fois ka na yo ko zana problème so na lingi na participer tam so eloko na nga be mawana nga ou bien na solola na yo na souhaiter tam so eloko mona osimba téléphone obenga mutu nyoso na mokili naza un problème na mutu te donc tant ma téléphone ezalaka mais ateke banda tongo na la muka ekala bandi ko simba na luka ami ona zongisa ami ona sala be non ezala ba amineti mama meje na zo peso mbote siko zali donc to benga na kala
toti ko benga la kala mingi te awa na bi mama meje lo kwanga la kanisi obo il faut nga na benga parce que nazala na nga ka bo mama meje na quadrate na bi nazala bongo nazala donc makambo elekinga ebele lo kana kanisi ata na 8 faut kana bengo pona noki na kobosana donc c'est ma copine aza parmi à ba camarade nga o nga la poussa ba bango pembeni na ngai donc il faut pas to poussa ba tunyo surtout pembeni na biso ami à téléphone azalaka ami anda kwa zalaka ami pe ya musika tukute na supermarché allo bonjour ezalaka donc to mekana ko yeba makambo wana nyo surtout tokozala malamu mutu nyo surtout aza ya poussa pembeni na yote mama bijou do alobi eza ba tumsu basila ba somo na biso soko pousser pembeni ezala mutu mso bandai na yeko banga yo fiona bien nazala ngata ye azala bien ozoleka zo donkaka yo mais une fois que pousser pembeni esili ya monika bokomba camarades mais toza ya biso ba camarades te parce que mutu mtoza na vie na ye donc toza ba mi mais mutu mtoza na vie na ye za ba mi mususu bango ba revarata mususu akoma yo tu vois mais ta mususu yo pe o revarape okoma pe batu mususu ta mususu po revarano koma mutu te donc net singa na rivana comme on tout est na rivana zaka bijou donc c'est ça tous à la bien anes aussi la tous wa mayele to battre la balibota na biso conseil mama bijou do rapesi ngwana na zaki kana 2 points au dalinga na ya ko partager ngona bino donc to poussa abatunyo so tout pembe na biso te et puis aminyo so to azaya ko kotisa na ndaku te donc ba ami mususu fo basuka libanda abona tander sali na lingi bino mingi bo fete ba abona ne malamu donc tokutani malasima kala mingi te nazo sela bino émission moko lisusu pona ko solola na bino ko talisa bino ndeko na biso moko ya mwasi avandi na mboka ya France donc ba solola kaka na musicien moko ba uta na to uta na na Congo biso nyonso to esika moko na Bandal bazalaki na baoka ko solola mais vi musicien wana amemeli ndeko na biso ya mwasi donc musicien wana za na mbongo za na nyoso amemeli ndeko na biso ya mwasi wana vi moko dur donc nakoya ko sol ko tali sabino yango ko solola na bino awa sans kotanga bakombola bango pona ko yebisa bino kaka ke eloko nyonso tu engenga na sina bete ya bino lisolo moko ya bongo eloko nyonso tu engenga ka eza nango orte mutu nyonso tu azali ya ko envier donc to envia ka batute parce que za la bato bazala ba mbongo mingi ko leka mais baza ko détruire bato bazo meka ko luka. Donc musicien wana lingaki donc lingaki a étouffé toi la mwana mwasi wana donc na raison mo boye ba betelinga lisolo ba benginga ba yebisinga na raison mo betina lelo nazo yebate parce que yazana est star yazana ina mbongo yazana est bien mais donc oya salina oya salaki na ser na biso wana moko ser na biso ayebi parce que à côté ki ba mabondeli azu ba vision et bela ba fille oyo yende kona biso mobali wana abebisa ebele ya ba fille onde kona ebele ya batu onde kona biso mobali wana tamso azwa ba étoile na bango avandela yango wana il faut to sala attention mama bijou alobi mutu nyonso to azali ya kopusa pembeni na yote mutu nyonso to pe azali ya ko solola kana mikolo nyonso to te donc mutu ami nyonso to azate ke o il faut na fungolela porte il faut na fungolela non c'est bon mona ngana na se karaté bo mona ngakandengwana so bo mona ngana zaka gentité mona ngakandengwana so mona ngana zaka orgueilleuse yo zwanga ka na place wana mais mama bijou alobi ezala bato ba pousse na pembeli na ngaba pesa bino témoignage ya bijou azala jamais orgueilleuse bijou azala jamais méchante bijou azala mais position na ngande eyebana kate yazala na ami moko boye na pesa mbote sikozali bijou position no eyeba na raté soko linga mutwe soko sala boye nazala bongo nazala bongo parce que tomoni mingi mutu msoko pousse epezo lingie mais suka il faut détruire bebisa ki amitié na bino position na ngapenza pona mutu ayeba ezala rapasi conseil mama bijou apesi bino ngwana na rozonga pona oyebisa bino eloko nini ndeko na biso ya mobali o azali star asala na batu donc asala na batu ko étouffer ba étoile à batu ko bebisa ba vie à ba fille na raison moko boye oyo mutu na makolo et monanité donc ya wana il faut to zala ekenge
kolinga ko zala toujours kaka na batu te moko pe il faut ko kimaka batu ça la bien. Joyeux Noël na mutunyo surtout na souhaita qui na noté et puis ba bonne année 2023 ezala année moko ya réussite, ezala année moko ya ba bonne santé, ezala année moko ya nyanyo surtout ka ya malamu surtout vraiment ba longue vie. Tant on ya lisusu na 2023 na 2023 les 30 net journée les lobo na wazanga kokumisa nzambe te parce que na yiki nzambe aobatela nzambe abatelaka a épargner biso na mabe, a épargner biso na ba accident, a épargner biso na ba maladie ya mabe oyo détruire baby sa santé baby sa nzoto, a épargner biso na mabe nyonso to koki koyela biso na 2023 au tozo kota. Donc ba bonne santé tozalaka biso tozalaka biso tozanga ya kolia te tozanga ya kolata te tozanga bambongo ya osomba bakisi te parce que tokoma osomba pe bakisi na pharmacie tozanga bambongo ya osomba bakisi te. Donc makambo nyonso to ya malamu ya bijou d'or alobi ba wa mapamboli na bino nyonso to babone nanga mutu nyonso to lingo kene na yo congé na Congo ko manquer te ko contacter biso na numéro na biso ko bima suka pour na kozwa contact na mama bijou pour na kosa la réservation ya maison de passage na biso oyo eza na Matonge na Irebu A37. Mama bijou alobi mingi to komi ko tinda mingi komi ke obengi nga la yebisio na pesio kombo ya batu baza kuna na Congo kombo ya gérante otindi mbongo na ona kin otindi batu na ba vérifier banda to changer méthode na biso ya kosala musala en tout cas musala na biso tambola malamu tinda mbongo na ona Congo vérifier place na yo. Donc osa la réservation na yo pour na okende séjour na yo na maison de passage na biso oyo na Congo. Mama bijou alobi avant ngala pesa yo contact ya bato bazana kin ngana auto sololi après na pesa yo contact ya gérante nanga OK otindi mbongo na okuna bakangeli yo place ngamo mtu na sala réservation et ozongela ngana sali réservation to kangeli yo place. Maison de passage na biso ça vraiment bien eza na prix moko ya malamu à partir penza ya appartement na $15 au appartement na au ça séjour na bien net ce que tozolo toza plein. Mama bijou alobi kande na oti ko yebisa bino ko poussa mutu nyonso tu pembeni na ote. Donc 2022 ezaki ya nemoko ya malamu pona mama bijou mais ko bunda ba bundisa kinga na façon moko oyo mutu na makolotina lelo na yebaka te. Donc ka pona ka na internet yo to yeba na biso te na zuma mona mosi mobo na pousser pembeni na to komi ko solola ko benga na me modèle oyo ayaki ko salela nga likopa na batonga na yebi pona ko détruire musala nanga so na zaki na baneur solidité mais musala nanga elala mais tellement toza ya nzambe. Donc abundi singa na butu abundi singa na moya abundi singa menga na lakisi ka étoile nangeza ka toujours ya kotelema et puis aza toujours na échec toza na ba place té parce que na poussa ki pembeni na ngai yango na mutu nyonso tout azali ya ko poussa té mama wana mama mbisi siko zali. Donc yo bundi singa na 2022 ezaki wow pona mama bijou mais na kota suka mbisi aye alinga détruire misala na biso mais aza na échec parce que azui placité batu nyonso to bapesanga confiance continue toujours kopesanga confiance pe musala na biso zokende kitoko kala mingi te tozozongela lisusu kosala misala na biso oyo tostopaki c'est-à-dire mama bijou alobi faut kosala bilan na fin de l'année. Na fin de l'année mama bijou alobi biso to travailler penza na wow to travailler kitoko grâce à nani grâce à Nzambe. Merci Nabilo surtout bye. Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka appartement simple. Toza na deux sortes ya appartement simple. Toza appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati,
ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas, ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou. Avant osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique.
boutique bazoteka ba du verre bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Eye na kati ya matonge. Obisonyo zona bilore boutique. Tokota na biso tolata. Voyant simba mbogartala. Hey! Ezali na ndenge na yo mwani. Balobi tokota lelo bisonyo zona bilore boutique. Tokota na biso tolata. Voyant simba mbogartala. Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant qu'il y a le 7 juillet, le 10, toujours sous qui ça. Bateau tout le monde a vaillé quand on va cadeau dans la main. Et maman avait joué sur la champagne. Oh voilà la musique, on a mis la bidon, c'est vieux, vous voyez la moite. Ouais, babi bana photo bien souvent yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na ye moko grand pote même Mama Bidor ambiance ezole ka kitoko ne lengi. En tout cas bana photo très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni pareil chez Mama Bijou Bidor. Toujours na Inter. Toza toujours na matonge awa na commune ya Kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vanda. Faut vanda oza très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne ozala. Toza na ba Juliette la cadette awa. Toza na ba Belo on veut dire que eza oyinda. La référence. C'était Zali. C'était tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Moi, on avait bien.
Sindeka toyebisaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedike eza ya koyinda bato babandi kolia vedike nayebisi bino bato babandi kolia nde toza na mere na biso awa mere numero 4 alie mpe ya ye mere namoni olia olie ni mere oyo namoni osimbi merci.